Bakayamba. Vraiment, avant ya loba, on a présenté nous pardon. On a saisi vraiment pardon. Na ba comédien nyonso ba comédienne na sengi pardon na famille ya papa Pierrot Ndombasi na sengi pardon na belle famille na ye vraiment oye de kaki papa Pierrot limbisa en tout cas limbisa na zana grand frère na awa aza musala nzambe ye morobe akosenga pardon vraiment limbisa vraiment ba comédienne bo limbisa vraiment ndeko na ngai grand frère oza na ndoko olomba mbote na bino nyonso ndeko na ngai ya basi pe ya mibali nayebi ke na léser beaucoup de personnes. Spiritualité na physique ibala na kate eza communication mutu esalinga mabe ko transmettre message esalinga mabe na perdre de contrôle. Naza mwana mboka naza congolais nakoki jamais kokoma moninga na nga congolais nakoki jamais kopanza foyer na yete pona panza foyer naza pasteur à YouTube kaka te naza pasteur église locale naza visionnaire à communauté bien sûr na sali vraiment mabe ndenge na communiquer na transmettre message et les aidants ndeko Pierrot naza ndeko na yo naza pasteur naza mwana mboka nayebi ke transmettre communication na ngande eza dans les bontés na perdre de contrôle par rapport à la spiritualité on va maîtriser ma comme dans la singio au limbisa nous avons besoin de kimia la petite sœur famille batubeli ba komi mama vraiment isali bien te nanga moko pe tango na ekotala yango na bi o nini salami boy na communication bi koza muta communication ezalo ka pende ko nso moko alobaki mwasi akala président ezaka berere ya communication ndenge ezalaka nayebi ke naza wana soki tokutana namona yo nyonso ezodépendre kaka na yo parce que pardon eza puissance oyo etiaka kimia etongaka. Merci vraiment d'avance mpe na bainternaute nyonso bachroniqueur nyonso bachroniqueur bajournaliste bacomédien nalingaka bino mingi naza mpona bino bino mpe koza mpona biso bolongola biso bastress donc so toseki omona kimi ezalaka donc nasengi bino grand frère na ngai ngashira Bakayamba. Vraiment avant ya loba on a présenté nous pardon na sengi vraiment pardon na ba comédien nyonso ba comédienne na sengi pardon na famille ya papa Pierrot Ndombasi na sengi pardon na belle famille na ye vraiment oye de kaki papa Pierrot limbisa en tout cas limbisa na zana grand frère na awa aza musala nzambe ye morobe akosenga pardon vraiment limbisa vraiment ba comédienne bo limbisa vraiment ndeko na ngai grand frère oza na ndoko olomba mbote na bino nyonso ndeko na ngai ya basi pe ya mibali nayebi ke na léser beaucoup de personnes. Spiritualité na physique ibala na kate eza communication mutu esalinga mabe ko transmettre message esalinga mabe na perdre de contrôle. Naza mwana mboka naza congolais nakoki jamais kokoma moninga na nga congolais nakoki jamais kopanza foyer na yete pona panza foyer naza pasteur à YouTube kaka te naza pasteur église locale naza visionnaire à communauté bien sûr na sali vraiment mabe ndenge na communiquer na transmettre message et les aidants ndeko Pierrot naza ndeko na yo naza pasteur naza mwana mboka nayebi ke transmettre communication na ngande eza dans les bontés na perdre de contrôle par rapport à la spiritualité on va maîtriser ma comme dans la singio au limbisa nous avons besoin de kimia la petite sœur famille batubeli ba komi mama vraiment isali bien te nanga moko pe tango na ekotala yango na bi o nini salami boy na communication bi koza muta communication
eza loka pe ndeko na biso moko alobaki mwasi akala président ezaka berere ya communication ndenge ezalaka nayebi ke naza wana soki tokutana namona yo nyonso ezodépendre kaka na yo parce que pardon eza puissance oyo etiaka kimia etongaka. Merci vraiment d'avance mpe na bainternaute nyonso bachroniqueur nyonso bachroniqueur bajournaliste bacomédien nalingaka bino mingi naza mpona bino bino mpe koza mpona biso bolongola biso bastress donc so toseki omona kimia ezalaka donc nasengi bino. Nazalaki na ndako na bandai kotala télévision nazotala télévision na madame lobi na butu yeah et nakotala TV na moni théâtre moi bandai koleka et na ndenga boye nazotala TV na moni théâtre wana ba moni jeune garçon moko we artiste et comédien jeune garçon moko boye et ba ko bengi na kombo ya Pierrot Ndombas oui tant bazo benga Pierrot Ndombas na yoki na matoi na ngai Amiral Tala tant bandi ko tala na vandi kimia nazotala ndeko wana zoloba nazotala makamu na ye directement kola zo esanga ke frère Abungi atie likolo esika oyo batiaka te do ateki am na ye na moni na front na ye bazo komela ke ndeko oyo akomi PD. Oh oui, akomi PD na moni na front ba komeli akomi PD. Et tant balobi PD nabi PD comment Seigneur ayebisinga tala tant nazotala frère oyo Pierrot Ndombas artiste et comédien akomi PD tant natala kola bitala kola pesinga signe alobi tala tant natali ba moni ba balu selinga ye ba pesinga derrière na ye ba pesinga derrière na ye mukongo na ye na fesse na ye je vais dire des choses ba pesinga fesse moto nzambe to songa na muki mais ba pesinga mutu filme ba l'action mutu moko boye filme ba komelinga ke akomi PD ateki am PD tant ba teki am Seigneur bisinga tala bien tant on a bina tala bien ba balu selinga ye na moni sima mukongo na ye na moni fesse na ye bazola kisangai nisi na ye na moni zotanga makila tango komo tanga makila Seigneur ayebisi ngai ndeko oyo maladi moko mabezo komela ekala mingi te nenga zana tromper vigilance ya batu ke abali mais ko bala wana eza lukuta yende mwasi